Mbote bandeko, mbote bisika nyonso tozwami na pokwa ya lelo. En tout cas, merci pour la fidélité pe bolingo na bino boza ko cesser te ko manifester envers biso. En tout cas, na pokwa ya lelo na lingai muketo solo la likambo oyo se passé entre Gabriel Lea pe Batista. En tout cas, nde toyebi ya Gabi na biso tolingaka mingi, actrice comédienne, abandi théâtre na ye na groupe ya Mangwaou, si je me trompe pas. Ouais, na groupe ya Mangwaou à l'époque, tant ba Mangwaou bakabwanaka na bangadia dia, et wana, elle était encore toute jeune là, toute mince, ouais, à l'époque. Et 20 ans passés, on a 1900, hein, à Bandit Théâtre, donc les lotés. Et Léanda ya Otoyebi, actrice comédienne a joué dans groupe Simba, et après, à ça, la groupe Nae a évolué à Kape, Nanzonzing a continué à Katilelo, ainsi que Batista. Bon, Batista, c'est plus, groupe na bango plus, il y a Lemba, je crois, Pléiade, tout ça, tout ça. Je crois, ils ont Nzela na bango, hein, bango outil plus, na groupe théâtral, et bimi na Lemba, Papi Coco, Modero, côté wana, Duce, donc, na l'autre monsieur là, na Bossani Kombo, Kombo Ekoya, peut-être plus tard. Donc baza acteur na biso to sepelara na bango mingi na musala sala en tout cas randaka yango vraiment kitoko. Et le problème maintenant qui se pose là est entre plus Léa et Gabriel. Pour Gabriel, il y a Gabi, je sais pas, je pense que bandeko nanga toko na ebité soki déjà bosali pe observation wana, j'ai observé quelque chose avec Gabriel. Il y a Gabi soki na comparé ya Gabi ya lelo sikoyo na ebite bandeko bino pe bogomeka ko sala moi examen wana muketo moi exercice wana bo observer ya Gabi ya sikoyo. Donc soki na lobi sikoyo donc tozui peut-être les 3 dernières années oyo. Totata depuis 2019 ti lelo. Ozui na ya Gabi avant 2019. Beaucoup remarqué, c'est comme deux personnes différentes. Comment ça, je vais m'expliquer? Oh, ngai na remarqué pas nae. Avant, azaki na kaka ndenga zalaka po ezala ngondenge na yazani muta makelele ani muta ambiance ani muta lingaka esengo place azali makelele matumboli en tout cas ezala ngondenge na ye, elle est comme ça. Ezaka na ngondenge na ye to yebi bongo pe to mesana na ye bongo. Mais ndenge azalelaki avant 2019 na après 2019, c'est comme deux personnes. Je observais ya Gabi tant azalaki na ke Angola avandi na Luanda, elle faisait aussi quelques émissions, tu peux toluki on a YouTube émission na 2016, 2015, 2018 toromona ye. Na tangu azongi kin a s'installer na Kinshasa, c'est comme si a changé complètement. Naebite peut-être, naebite si c'est ça, mais pour moi, vu, moi, Moto Lukara, moi, ko se documenter, moi, ko tala, moi, émission, ko landaka, moi, conseil, surtout toute une histoire, hein. C'est une émission que nalinga mingi ko landa, ou bien ça commence maintenant, nalinga pe ko landa mingi. So ko landa conseil, pe sara mingi na émission, on n'a pas spécialiste au yambaka. Je sais pas, c'est comme si ya Gabi a un choc. Choc ya liwa ya maman na ye, on dirait na kati na ye ti lelo deuil wana akokaka ko sala yango te, donc eza etika choc ya makasi. Donc ko perdre maman après quelque temps aye ko perdre lisusu Dadi di Kambala o azaki akomaki lokola frère na ye yaya na ye pona émission mo okuta sala ya Dadi alekela kaye na ndaku, donc alobaka na émission na lobi o penda ya nanga presque chaque jour tozak ensemble, so ki presque chaque jour, en tout cas chaque semaine il faut to monana to vanda to seka to lia to mela, donc ndeko vraiment aye ko perdre Dadi di Kambala kaka période a perdre ki Dadi di Kambala ya ki sou ko perdre sous ami na ye sous proche. Donc mon moni moi succession ya ba choc oh ye avivaki.
nayebi te soki na kati na ye ayebaki donc azwa suffisamment temps ya kosala deuil wana bien que eza badouleur moko akovivre nango à vie mpo ekolongwa te baa bato moko bazalaki très cher mpo na ye mais c'est comme si transforma ye echangea ye na mutu mosusu place azalaki makelele on dira koma makelele lisusu makasi donc c'est comme si azobundana na kati na ye c'est comme si aza na keti ya eloko moko boye omoni neti nde balobaka pa baspécialiste processus ya deuil ezalaka na moment ya acceptation ezalaka na moment ya déni ezalaka na moment donc on dirait baétape wana nyonso ezaka baétape mosusu donc avivre yango malamu takoki kosala mpenza deuil wana malamu te mpo bachoc eleki ye makasi donc eza na bato mosusu bachoc ya bamatanga bongo ememaka bato mosusu na badépression bato mosusu ememaka bango oka moto akomi bipolaire mosusu mpo omona akomi na bahallucination eza mpe na bato mosusu omona ase plonge na masanga mpo abosanaka makambo mosusu omona akomi drogué bato mosusu mpe okomona excuse okomona akomi kolia mingi bamisusu pe omona olia ya kolia mingi alingi kutu kolia te akomi kokima biloko ya kolia donc eza na batrouble mosusu ezalaka provoke ndenge wana na bachoc ya bamatanga donc eza mutu na mutu azalaka na nzoto na ye mpe mutu na mutu azalaka na réaction na ye bato mosusu bakokaka koankese choc te surtout ye choc ya makasi koperdre maman oyo azalaki moninga oyo obandaki kovanda na ye bozalaki très proche mpo azalaki vraiment très 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 proche ya maman na ye baémission mingi asala aloba yango pa continue ya koloba en tout cas azalaka mpenza proche ya maman na ye oyo azalaka mosali ya nzambe en tout cas pasi wana nayebi te soki douleur wana nayebi te soki yango etransforma ye nayebi te mpo ya gabi na biso oyo toomona mikolo oyo na ya gabi na biso il y a 3 ans passé c'est comme si ekomi 2 bato différents. Si concernant likambo ya Léa, toyebi na biso Gabi, ya Gabi na biso alobaka na ye azalaka ne makele, mais là, a poussé moi pion penza musika. En tout cas, likambo ya Léa na Batista, ce n'était pas ya Gabi koya koloba yango na télévision, koya ko rendre yango public, koya ko dévoiler yango. Po eza na batu o bayebaki na bango yango te, eza pe na bato bayebaki yango. Pourquoi pas laisser cette affaire-là comme ça? Koya ko bimisa yango devant batu nyonso. C'est quand même aller trop loin. Parce que eza, d'abord, vie privée na bango, et l'autre, faut qu'on respecte, eza intimité na bango, bazo mérité, eza droit na bango, bazo mérité intimité wana, respect wana, ata oyebi. Likambo nyonso te linkoloba te nyonso okaka toute baloba toute vérité n'est pas bonne à dire po ezala ba vérité mususu soke lobami mboke peli moto famille panzani batu babomani eyana ba vérité nyonso te balobaka likambo nyonso te barandaka ngo public ekoki kozala oyebi est-ce que c'est à toi ya koya ko annoncer pa batu ya koya ko dévoiler pour Léa ye moko ata na émission moko te atikala koloba ke papa ya mwana na ye c'est Baptiste. Baptiste ape ye moko ata soki boke na Congo liziba bolandi émission atikali kondima clairement te ke aza mwana na ye. Po soki mwana aza ya yo, si tu es à 100% sûr et conscient de ce que tu dis, si tu vas poser aux questions, on va répondre clairement. Mais ce qui m'a comme qu'on répondre na ba demi-mot, comment répondre na ba hésitation, na ko masquer, na ko coder, wana eza susu, eza réponse claire, on assume quand on est responsable, on assume. Ça prouve que si réellement azaka mwana na ye, ça prouve que il y a quelque chose. On ne sait pas. Tam soupeza vrai que mwana wana azaka mwana ya Baptiste. Mais toyebi te, pendant bazaki na relation amoureuse na ba, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant que annonçaka tamsusu Baptiste akaza azozela mwana na ye, toyebi te soki Baptiste tamsupa wanga na kazemi tamsupa boyaka kozwa en charge zemi ya mwana tamsu ekreaka conflit. Tamsusu abokola zemi ye moko tia boti mwana na ye tamsu asufraka ti lelo ye moko kobokola mwana na ye.
Tant mususu pe azwaki zemi ya mibali mibala azoyeba te au juste eza ya nani aoyeba ta pesa mwana epa nani. Tant musu il y a un autre papa qui prend en charge cet enfant. Otoyebi te. Siko koya ko dévoiler ngo boeza lokolo ye ko panza vie ya ndekono ya mwasi. Soki peut-être azaki na mwa mutu na bande ko sunga epo na kobokola mwana. Relation ane koko katana. Soki pas azaki na une relation amoureuse avec un monsieur. À terme ou pas monsieur ana epsa ke mwana azaka mwana ya monsieur A ou bien monsieur B. Yesko kuna ay oh. Mais kuna balobi mwana azaka ya Baptiste mais yo yebisanga mwana azaka ya mutu boy. Et koki peut ko créer conflit non donc j'ai une femme menteuse. Donc et koki ko créer ba situation mususu ba problème mususu o eza nango kuteza il fallait pas kutu yango ezala ya gabi na biso. Okokaki na oko vanda yo lobi o te eyela inga ka boye tango balobi likambo ya théâtre wana likambo ngo ebimaki kaka boye oui ebimaki kaka boye mokokaki pe ko se retenir au lieu ya kobimisa yango tango monaki kobimisi yango avant de publier l'émission bokokaki pe ko kata partie wana bolongoli yango na montage pour éviter ko créer ba incident pour na ko éviter ko créer ba problème. Pour longoli parti wana na montage ndenge bosalaki ndenge olongolaki pe parti oyo soki batu batali émission oyo salaki na nene place bande ko discuter pour na kaka likambu ya Léa ezana batu soki batali na à partir à 11 minutes 7 batu bakomona ke parti wana olikaki oloba olingako kotisa likambu ya Diana mais lakisa ke bakata ki parti yango na montage. Po bande ko expliquer ndenge Léa ndenge botana mobali aloba alinga koloba taza mwana ya nani olinga ko kotsa kombo Léa mais na montage bokataki pourquoi bokataki po yebike ekobima bien te déjà na makambo ya Diana kombo no ekotaki bakende suko balancer susu extrait wana lingaki susu embatisa lisusu kaka moto likambu nyonso te bamemaka yango kaka na ba vérité polele likambu nyonso te kaka batiaka munoko likambu nyonso te balobaka eyala makambo mususu il faut se maîtriser il faut se contrôler po bango moko basali yango te eza vie privée na bango faut to respecter yango aussi longtemps ye moko Léa aleki te po aloba qui est le père de son enfant on se tait. Aussi longtemps ye moko pe Baptiste alobi boye a vive voix te que mwana wana zaka ya ye on s'était po aloba yango clairement te soki bokota l'émission na Congo Liziba Baptiste abeta munoko maska azokende de gauche à droite soki mutu eza mwana na yo loba clair soko zwaka charge ya mwana na yo à 100% okoloba clairement c'est ma fille mais soki okomi kokende des zigzags c'est qu'il y a un problème. En tout cas sur ce point là batu mingi eshokaki bango pour preuve bokende dernièrement bokende ki po bozwa biloko et pas ya oyo bokenda kozwa chaque pona ba fête na égal kuna et pas ya na entrepôt wana ya maman Olive. Léa a boyi même kutu donc a boyi kokota même na vidéo na yo a telemi kutu akei na kanda nyonso vers la fin na rotiela bino extrait ya moi vidéo wana mukebo komona comment Léa telema kimba moko akei pour dire que elle n'est pas du tout contente na makambu yozo sala hein. Donc el nkoloba te likambu nyonso o kaka soko yebi il faut kaka obimisa olobi bien que eza likambo ebimaki na munoko nanga ebongo na sala nini yango o sala nini yaya il faut contrôler maloba lolemo baloba keza organe moko ya muke lolemo eloko ya muke mais lolemo epanza mabale epanza mabota epanza mboka il faut qu'on maîtriser lolemo yo na émission tant bozo discuter na nene olobi ebongo likambo ezanga nango tina te eza likambo ezanga tina te eza likambo munene eza ba vie ya bato eza wana mwana eza likambo ezangi tina te yo yebi soki eza na famille moko boye belle famille moko boye bayebi ke mwana wana zaka mwana bango o lelo yo ko koloba ke mwana ngo aza ya yete aza ya mutu mususu me wana eza kopelisa moto siko na famille wana deja bango bayebi ke mwana wana zaka mwana bango yo ke koloba ke mwana wana za mwana bango te me wana eza likambo ya mukete eza likambo ezangi tina te eza likambo ekoki ememaka batu pe na ba justice pe na tribunal batu bake ko samba ekomi penza kita mata po eza likambo mukete po eza sûrement il y a une personne qui prend en charge mwana wana depuis azala muke ti lelo
abokolaka ye, alesaka ye, atangisaka ye. Sûrement il y a une personne afutaka bambongo na ye, mwana bela, azala malamu, alia, amela. Il y a une personne qui prend en charge tout ça. Est-ce que tango oloba ki yango pensa ki na ba conséquence wana nyonso o ekokomela ndeko na yo ya mwasi? Ke likambo nazo bimisa ekoki pe ko panza libala na ye, likambo nazo bimisa ekoki pe ko panza relation o azana ngona papa ya mwana na ye, likambo na obimisa ekoki pe ko kata ke mutu ana pesa mbongo pona obokola mwana. Apesa lisusu te, likambo wana ozo bimisa ekoki ko pelisa moto pe bebi sa réputation ya ndeko na yo. Il fallait penser à tout ça. En plus olobi abenga kinga menelinga na ko yambate po na posa ko lobate. Ozokamu en plus olobaki ezokamu isayo ndenge nini akoki ko silika po batu nyonso bayebi na bango. Ben ta batu nyonso bayebi quand même. Eza likambo ya mukete, eza likambo ya munene. Hein? Il faut ko éviter ko zala libaku pona muninga. Ko éviter ko créer ba situation o ezake e bebisaka ba relation na bino. Batu baze belé wana bayebi réalité wana, peut-être il s'est passé quelque chose entre bango bibale. Mais pourquoi ba misusu ba loba yango te? Pourquoi ba misusu ba batelaka minoko na bango? Kaka yonde oya ko bimisa. Tumba oui, il faut ko tumba oui, c'est ça, mais il faut ko yeba likambu nini okoki ko loba na nini pe koki ko loba te. Il faut filtre ezalaka. Il faut ko filtrer, ko yeba quoi dire. Pourquoi le dire? Comment le dire? Et où? Il faut qu'on se posera la question. Il faut qu'on lukara kimia. Bongo si qu'on a minute oyo yebite confusion nini oyo créé na kati na bango. Siko aussi e bongo soki mwana ngo siko azaki ne mwana Baptiste te siko na ndenga solo. Et que ba luki ba compliqué exemple ba memi likambu na justice. Après ba roloba ke Léa za mutu mabe. Pour memi dossier na justice. Ce qui le commis à kosamba ou bien peut-être famille oyo baboko la mwana wana to mobali azwa en charge mwana wana ou ba présenter comme mwana na e. Ce que lobi ke a porté plainte a mema dossier wana na justice. Ba test à ADN salama. Après ba roloba nini? Léa mutu mabe a memi ndeko na na justice. Non, il faut penser aux conséquences tant que ça la makam, tant que loba makam, faut qu'on pense à ka o ekoki ko ya comme conséquence. O ekoki ko ya comme likambo, ekoki ko découler na situation wana. C'est quand même mwana batu azane na omuke akokola, mais na ba image aboye, na ba na nini aboye za kitoko te. Et puis tata na membre ya famille na bango te, tata pa na bango moko te, mais et pas mutukutu ozata tante na été, oncle na été, maman na été, soki koko na été et loko moko te. Non, wana penza esika wana eza propreté. Posa na biso ezali zonga ndengo zalaki. Ozalaki no mutu ya makelele, ozalaki no mutu lingana wa ambiance, ozalaki no mutu lingana yo ko sepela na baninga koza makelele ba vérité mais ozala ki ndengo komi lelo te oyo siko donc komi penza non okende trop loin et puis bazo reprocher kaka yo ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tamso ozo mona batu mususu bazo tala yo oh ba comme ba réagir te tu penses que zo sala bien, non ba oh nyonso ba loba te na misusu balingi na ba ko loba te po ba choquer yo te. Ressaisis-toi. Zongi sa penza kati na yo ressentir qu'il y a quelque chose. Zonga ndengo zalaki ndenge to lingela kayo, ndengo zalaki mutaba charisme, ndengo zalaki mutaba fier rebelle, ndengo zalaki donc wow to lingaka ubongo zonga ndenge wana. Bima na casquette o komi nango wana ya ba makelele en l'air bima pena wana eza yote. Zonga ndengo zalaki toyeba oya gabi na biso ndengo zalaki surtout tango moi temps au vandaki na Luanda moi ndengo mikomisaki na moi ba discipline o mi pesaki o mi tiaki na ozaki na bandenge na obanda o memela vie na yo zonga pena bandenge wana.
bima na ba casquette oyo komi nango sikoyo. En tout cas, je pense contribution oyo ya moke et que ça la plaisir nazotia suite ya moi Tumba tumba. Hein? Ya tumba tumba. Bobo Manoka, bonjour. Mais Bobo Barota là na maman. Bonjour. Bonjour, bonne. Bien. Bobo ndenge na Bobo ndenge na mkolo lelo ndenge toye awa omoni ndenge ni Bobo. Président. Et donc, premièrement, ils ont la monnaie, premièrement, ils ont plaisir. Oui.